tant que internet tu vois que cousine naie mobile naie il ça désordre le bar ni ça ne bon le baiser solo té avec pour se présenter mais si ça bon ils solo vraiment ça vraiment passe ils a honté vraiment ils a honté tout le monde a mingi surtout la miniature ils ont le bamato Renate na Gabi la miniature est comme le roi comme bambato considéré bon bamba YouTube le bar trop pour YouTube le bar trop mais il peut y en a pas mbaté seulement il y a moins déjà les questions d'avant les langues déjà bon c'est déjà zuba news na source au monde ils ont tout le monde m'a belé les gars internet ya source et bien ici dans ma solo mais on a conseillé la personne que non so les solo alandika mbongo alandika mbongo bomi famille bala bolingo te mais libala été maman bolingo te biso ni bali na éviter na éviter so na ko bandele biso mbali au moins moi c'est moi ligno te mozo ligné kaka pour ni no ba moi ça na ça le roi aime okib tant de temps bwana e ba no mona nga nga mbongo na nga ba changa ka azo influencer libala na biso les impact ni ba bali pour ni amoni ke baye na internet a sarana na ba ninga na e au moins pourquoi parce que aligné moi sur influenceuse il pas comme influenceur au moins il y a un monde 50-50 des côtés 50-50 dans une sous la gamme il y a un okib en tout cas libala pour na to clore dossier il y a libala Renate un okib ko baksani bon ndenge Diego auti koloba so eza bongo ça reste à vérifier mais parmi des signaux ezolakisa déjà pour ya Gabi na libala Renate azaki te donc ils en a civil ils en a salle azaki te siko photo eba azaki te pourquoi il paraîtrait qu'azaki malade ya azaki te ni bana bon c'est là ba dire à Gaëtan émission mon atalaki so ezaki azaki malade bonne guérison à Gabi so ezaki azaki kobela bonne guérison na ye mais et sonné mal pour battu déjà bazo qualifier que abali bongisa kaka po baza bandeko mobile mota koko ya okabola bino soki eza bongo pété batu pe batika kaka kotia ba commentaire parce que mutu so esi abali ata so to sali nini esi bakende commune basiniaki po ba panzana seke fo bazonga ba ke ça divorce siko processus ya divorce to lo ba kana munoko divorce lobi esilike sala ngosiko basila donc toi ne loko lobate mais bande ko na biso batika ne makamba mibali ya batu po eza soni obali na yo batu basepeli apo mko mobali akomo tinda ba voice tika mobali na nga ngane na otosilanga te nga tozanga na kaka bongo tokabwana ka tozongaka mais ya musu mobali yake akosa ki a divorce mo te keza buzoba na on a dit que les migonga les mignons garçons tu kolo bala biso ki ba fille à théâtre na ba chroniqueuse mususu vous avez la mibali mon côté au monde na mo koza na 5 mibali 6 mibali msu kuna na ba plus 200 ki ngani plus 333 ki ngani ozala ba 3 likolo na ala kinchesa bazama mibali ba sepelisa kao je ngoni so ntanga ko sélectionner mon ko bala allez écrire moi ba problème pour na mo ki beaucoup na impression ya Diego koza après tout ça yoku tolobi ke alobi ba fille mususu ben Diego na munoko na lobaki ba fille nyonso ya loba mususu te yona nyana loba boy omoni kaka ndenge Diego asaka soin oyebi ke sa bato mususu bayebisa nga moki bino Diego na mino na rapede mais biso skonde to vanda na Diego yo mona ta moi symptôme ba PD jamais pepe me na ngele muto enda leka na musika amona ka Diego sa propre ye pona yeso garçon sa propre asa PD eza pe ndenge mo Diego aye ba pe ke pe ba lingela ke ba buli po da ba komelanga quand ya mona ke ba fille sur internet baza moins sérieuse. Bonjour chers internautes, vous qui nous suivez de partout à travers notre chaîne en direct JK Télé News. Aurélie Vangoula, maman de garçons capables, autrement dit la Mbingazone de la presse congolaise. Neka na misana koloba, tant d'ailleurs la rabine au monde Aurélie Vangoula, bimbalamon Kelly solo ya sika eye. Bon s'abonner massivement la chaîne Nabiso JK Télé News. Yope on a nos chance ya ko s'abonner et puis que bon ça a été cliquer na cloche de notification à chaque fois publier ba vidéo na biso ozalaka au courant oyebaka na pesi mbote mingi na la patronne de la chaîne Judith Kalanga nga misala mi ko benga Jika moi suis atika pembe na défaut
pourquoi pas toi notre papa Joseph Magloire wana kati allemande gote soit di mobala mandefa pembe bambote belé bisika ozali na bel mission na ba bakenda sango ya lelo na yambi pona bino confrère na wala concert na ngamoko buyebi baza ba payate na Chika Télé News na gauche na droite na nga na za na yemoko ma copine chérie Melia M Cube puis na droite na ngai naza na yemoko Diego le mignon garçon de la presse toujours le bila solo nini toujours le bila makambo comme libiso na to sur l'actualité libala ya Renati Foku ndenge epesi trouble likolo na ngo susu to ko bela makambo ya ekirindi ka ndenge epanzani en tout cas ekirindi ka oyo na etito no bela ngo ndenge nini to ko bela pesu likambo oyo ba jeune fille bazolinga kaka kwa part ba jeune fille oyo to fan de la pendage je wana mwa mingi to développer à long et à large fabriquement de soka zalanga langage moko à côté la wana no ma copine chérie Melia M Cube que je dis bonjour. Bonjour Aurélie Vangou, bonjour à tous nos abonnés de cette chaîne. Bon, continuez toujours à s'abonner pour na talibiso pour na mbala liboso, au s'abonner et puis activer cloche de notification et permettre yo ba prochaine vidéo na biso aux vraiment sans hésitation et un grand merci na yo pe Aurélie Vangou d'avoir pensé à moi. Bonjour aussi à Diego le Mignon qui est là à votre gauche. Merci. Ok, merci beaucoup, M. Cube, la joie est partagée. Diego le mignon garçon de la presse que j'ai dit bonjour. Bonjour maman, bonjour na M. Cube, Meléa, merci na Batou Bolanda Bisso parce que vous tirez attention na Bino. Merci na Jean Proche, pourquoi pas un grand merci na Yemoko Babin Mongonzi na pour l'assistance. Merci na Batou Bolanda émission. On est bi makamolo ba vraiment appelé parce que ça biso biso passe vraiment. Biso ba chroniquer ça la biso passe que mona kaka biso to partage sango kaka biso to merci ba actualité na internet. Ok, merci beaucoup Diego le mignon garçon. Na banana na mpandi awa pa ma copine chérie M. Cube. Pourquoi ceux qui comédien à Bali libala comédien ils ont la kaka la problème. Comédien jamais à bala mobali ou aye moko. Comédien à bala comédien plutôt à bala kali bala ya bato. Mobali on qui na monsi na poto na camera ton mobali avant bala pour libala se bandana na fiançailles et tout va dérouler ba comme na libala ba ça on bimate ba ya ko bimaka tango comme officiel ba bala ni qu'est-ce qui se passe? Bon, ceux qui avant toé baraté ils ont nos relations comme qui officialité. Parce que Moutounio, ce sont qui relations déjà officialisées na mis sur Batunionso et tu n'as Moutou aïeba qui t'a déjà et puis surtout qui a balindengeni alors que koto azara marié to divorcé au monde il y a ça la rabon c'est quoi on regrettable les alipo kaka mabala nde ya ba comédienne Moutou ezalaka kaka na ba problème. Batumsu balobaka libala ezalaka na bitumba avant le mariage mais sikoyo bandeko na biso ezalaka après le mariage po ya bango ebandaka ka mokolo bacélébrer soit bénédiction nuptiale toujours à civil moi jour à commune makambo na bango ebandaka deya désordre mokolo yango po eza na motu mosusu abanene obeta yango kara kanisaki ekokoma ya solo te ntango ekomi ya solo il faut na bato oyo bazodeklare na ndenge ya solo na bato ya jalousie mpe bazalaka na kati wana po bacomédien tokokoloba te ke kaka bango en réalité bato mokili tolinganaka te bacomédien c'est comme si ekomi koleka bike bato mokili tolinganaka te mais ya bacomédien ekomi likambo mosusu bon toloba likambo mosusu pour peut-être tozomona ngo mpe régulièrement pour peut-être mpe manière na bango ya kotraite makambo ezozalaka nde mabe donc likambo te eza ya kosukisa na se bango fo bayokisa yango kaka bato nyonso bayeba mais peut-être yo mpo okutana na baproblème oyo manière no ya kotraite yango esalaka ke mo ebima na média eza te mais libala ya ndeko na biso Renate eza nango ya ye te ya liboso toyokaki abali mobali ya bato bango ndire spécialité na bango eza kaka mibali ya bato siko likolo nyonso wana eza ni envie po bato balingi susu plus 243 te balingi ka plus 33 plus 41 plus 49 plus 16 plus 1 plus nyonso wana ntango oluka ba plus nyonso ematisa baniveau wana yeba mpe kozomatisa baproblème moto oyebi malamu te mais loko aza plus eloko moko boye okeye suka boye surtout soka mpe que il paraîtrait parce que tozana na baprécision te jusque là que Renate Foku abali papa ya mwana ya mama grande sœur na biso Gabriel mama Tumba eza so tozali bon biso toyoki
biso toyoki ba makambo oyo pena so tozolobela ngo photo zara na bokiebi parce que ya Gabi ayebi papa ya Gaëtan très bien papa mwana nae maintenant atikali oyebisa biso ke teke Renata abali mobali na ewana lokwa nano alobi yango te biso tokoki ko affirmer te mais lokwa tomona ki yenda vanda ki wana la kiti mais biso toyebi a représenter ndeko nae selon pe Gaëtan ndenga yebisi biso mwana ya Gabi ke wana eza papa na mais yeta bali tantine Renate parce que soki eza bongo ekozala pasi po Renate na Gabi baza ba cousine et au ça la passe to éviter ce qui est un mariage arrangé ton dengeni mais to za la précision te oyeba ke ce qui papa Gaëtan mutabali pour ya Gabi na no ebisi biso elote Gaëtan lobi et ça papa na mais yete mutabali tante Renate donc c'est un peu ça. Ok, un kib na ozonge na osima na ngambu ya Diego le mignon garçon libala ya ba comédienne. Ils ont toujours des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Comédienne, ils ont la scène, à ce pays, ou soit à occuper que ça, moi si à l'ibal. Pour le monde, les Congolais, les Congolaises, tu peux se rappeler na comédienne chance aux amants à l'ibal. Pour même bala la baron et bota kaka ba problème. Pour la Diego les lots dans un vraiment un peu dur na ba fio ba mami internet ça ka ba comédien internet puis ba youtubers. Pourquoi pas quand ba comédien bien pour préciser ba comédienne parce que ba comédien ba bala toujours mon comédien na biso gingo ma bala kia ba problème ezali quitté mais kaka ya basi bijou ya na bala kia ba problème oh so tu bala ba problème pourquoi etamboli mabe mais le concert na ngachulu ba emokib ba otambo na mabe mibali par-ci par-là ba fini sur internet tu vois na ba ozanga 5 mibalité soit un bel miki 3 parce que la 3 là oh nous avons makambo na yebi na fana na ba collègue na comme chroniqueuse na ba comédienne pe tous na parce qu'ils amont na biso so ni ba na poloté so miso ba na poto mo za kin ko ya kinde asepisa na nzoto ba parcours mais wa poto ndi ba za na ba code parce que on na ba poto so ba mi ba tuni sa or bimara le premier aya po bala atiki wana adembili wana so o ya kotika wana baondi ba misa maramu nae baondi ba loba maramu ebele baondi ba misa ba bref baondi boy yango na pesa conseil na bande na biso surtout ba comédienne bazo bota mbana baninga comédien yinte muto o so munga bora mutu mo trop mobali na poto journaliste na internet so munga bora trop mobali na poto azabe na mbali ya mabora wa mbali ya poto trop so dans kopena ko tune batuka basala bisoti bafani ka basala biso wake mobali na yo atinda ki ba mongo western ozala papa na poto te ozala lingi na poto te moke na western nyos ya weli musheni Ernest yango le mignon garçon yoki olobi ba comédienne ni na bango yaka parce que baza mibale belé tambo na bango eza bien te est-ce que ba comédienne nyonso o babala ka mabala ba ozala ba problème ba tambo la ka bitre na ba 5 mibale oyo olobi wana kasi pe ya bimarati donc tangela ba comédienne ni na bala makabe bimati na sima ça kaza jalousie nous pas ko jalouser na yo ya sepeli kaka te comme mobali ala sima libala na yo akomi ko ba n'importe na ba bloco wana ke jalousie non na première fois mutana bala et première fois mutana bala na monde de comédie non ta bimisibilo ça veut dire c'est solo tout le cas que non ezaki mobali batu ya makapi bilo mo na bien pour papa ya mwana ya makapi les autres omona ngai Renate ifuna ibaki na mona biso internet tu vas pour un mois comme ça des émissions na no morning film bo azali bien mais koyoka après mariage ne makamozo bima avec la qui va faire internet pindi bazara vient le faire comme pour ya sanction à la fois internet na comédie ça veut dire que bombe bazara non mais il est bon noté quasiment dans le bac non ce qui m'a ramené bima 2-3 fois c'est que c'est solo yende acho baline ba ponier on est ba ponier na atambola pe bien ponier na bibali ne pas ça na belé à sélectionner la o ya chima kambuti yadi ngama makambuti business on a fait intérêt comme ça business na 4 mbali 5 mibali na hapo o ya liboso ka bo vike ba to bala raté bona na ndimi nanga même si aza o alinga raté ndimi na ya mona 2-3 mois ba problème tout le monde na biso chroniqueuse na temps kombote pour na luka ba problème te libaya wow libala basali d'émission pourquoi parce que aza oya pour na oya linga raté oya linga za na ye mais vike ayena makambu na leo kisaba ninga na ngai so ne pasi na leo kisa internet pasi na pona kaka na ndima oko bas sens moi sur ça sans souter
aux responsabilités dans soutien qui m'ont soigné moto pour la lignité au poney capona ont influencé bateau au ligné pour que ça passe. C'est un peu ça. Ok, ce qu'on est basé le bac Renat il faut à Bali Mobali, il y a papa et moi na Gabi pour na yo, ça vrai tout ça le coup. Non, nous avons des constats pour répondre sur les frères qui est solo. Il y a Gabi, il y a Gabriel na papa na sauté, ma bota moi mais ba sauté. Il y a Renat et ma cousine. Il y a Renat et ma cousine, comment on peut pas la Mobali ya papa et moi na cousine. Oui, mais kilo il a solo Peu cher qui est un frère. Qui est parce que il était pas écolo surtout là baba ngala. Est le bala na ndeko nene o bala mbali moko. Kilo ça va comme franchement kilo ça va mais dans débiter solo parce que quand la Renate aza mutu mo batanga aza mutu open a ko mieux respecter pour aller tant que internet tu vois que cousine naie mobile naie il ça désordre le bar en disant on est bon le baiser solo té avec pour se présenter mais si ça bon ils solo vraiment ça vraiment passe ils a honté vraiment ils a honté quand tout le monde a mingi surtout la miniature ils sont le bamatro Renate na Gabi la miniature comme le roi comme bambato considéré bon bamba YouTube le bar trop pour YouTube le bar trop mais moi il n'y en a pas battu seulement il y a ni moi déjà les que tu dois vendre les gens déjà bon c'est déjà Zuba Azunius na source au monde ils ont tout le monde est comme belé les gars internet ya source et bien si d'abord moi solo mais on a conseillé la personne que non sur les solo à l'andika mbongo alandi mbongo bomi famille bala bolingo te mais libala été maman bolingo te biso ni bali na éviter so na ko bandele biso mbali au moins moi c'est moi ligné te mozo ligné kaka pour ni no ba moi ça na za le roi aime okib tant de temps bana e ba no mona nga nga mbongo na nga ba changa ka azo influencer libala na biso impact ni ba bali pour ni amonike baye baye na internet a sarana na ba ninga na e au moins pourquoi parce que à moi sur influenceuse il est pas comme influenceur au moins il y a un moment 50-50 des côtés 50-50 dans un sous la gamme il y a un mokib en tout cas libala pour na to clore dossier il y a libala Renate un mokib beaucoup baksani. Bon, ndenge Diego auti koloba so eza bongo, ça reste à vérifier. Mais parmi des signaux, ezolakisa déjà pour ya Gabi na libala Renate azaki te. Donc ils en a civil, ils en a salle, azaki te siko photo eba azaki te pourquoi? Il paraîtrait qu'azaki malade et azaki te ni bana. Bon, c'est là ba dire à Gaëtan émission mon atalaki. Soit ezaki azaki malade bonne guérison à Gabi, soit ezaki azaki kobela bonne guérison na ye, mais et sonné mal pour battre déjà bazo qualifier que abali bongisa kaka po baza bandeko mobile mota koko ya okabola bino soki eza bongo pété bato pe batika kaka kotia ba commentaire parce que mutu so esi abali ata so to sali nini esi bakende commune ba signaki po ba panzana c'est que faut bazonga ba ke ça divorce siko processus ya divorce to lobaka na munoko divorce lobi esilike sala ngosko basila donc toi ne loko lobate mais bandeko na biso batika ne makamba mibali ya bato po eza soni obali na yo bato basepeli apo mko mobali comme otinda ba voice tika mobali na nga ngane na tosilana te nga tozanga na kaka bongo tokabwana ka tozongaka mais ya musu mobali yake akosa ki a divorce mo te keza buzoba na onandi digo le migonga ne minyoga sorti ko lobala biso ki ba fille à théâtre na ba chroniqueuse mususu bozala na mibali moko te au mona yo moko za na 5 mibali 6 mibali msu kuna na ba plus 200 kingani plus 333 kingani ozala bango 3 likolo na ala kinchesa bazama mibale ba sepelisa kao ya woni so wanta ko sélectionner moko bala ale écrire mo ba problème pour na emoki boko na impression ya Diego ko za après to za yoku tolobi ke alobi ba fille mususu ben Diego la munoko na lobaki ba fille nyonso ya loba mususu te yona nyana lobabo omoni kaka ndenge Diego asaka soin obi ke sa bato musu ba yebisa nga emoki bino Diego na bino na rapide mais biso skonde to vanda na Diego yo mona ta moi symptôme ba PD jamais pepe me na ngele muto ena leka na musika amona ka Diego asa propre ye pona yeso garçon asa propre asa PD eza pe ndenge mo Diego aye ba peke ye pe ba lingela ke ba buli po da ba komela nga
nde amonaka bafille nyonso sur internet baza moins sérieuse bafille à théâtre baza moins sérieuse. Vous avez pas les belles là vous moins sérieuse. mibale ebele eza deya sérieux te aza sérieux jamais akozala mibale ata mibale osimba te oza mwana kinte misato bana poto mibale baza to moko aza mibale bana poto déjà oyo osala na oyo aza poto kosala yango te tu vois soki mutu déjà aza na deux relations aza sérieuse te c'est que Dieu vous a encouragé tu vas condamner pourquoi parce que tant bazobala ezobima poto tu vois na répondre na question na o non aza prêtre aza mibale mibale to misato Nabine bana désordre pourquoi parce que ben si na bali bango te a engagé nom te on ezaki makango ti makango mutu mo sérieuse mais bana na bango bongo moi 3 na poto moi 2 moi 2 na poto oyo aussi makanga mina eti oh quand c'est to masko ba be wa karamara o alingaka te poni makambo siko on va revenir sur la réalité entre un mokibe to clôturer dans le sujet na libala ya Renati kasi te bandeko tozwaka kimia tozala sérieuse surtout mingi biso bana basi po Diego pa lobaki ke likambo ni libala ni eleka ekimia mama Kalunga bala il y avait du calme vraiment c'est parmi des femmes responsables oyo mutu akokoloba na ye te na makambo po libala na ye ba mama o babalaki baza soki moni mutu après libala ne ba problème ebimi aza na ligne oyo ya Diego auti oloba soit aza abetaki mosinjo po soyo osalinga mabete na obota ngo ndenge nini c'est soit ezalaki bavie ebele tellement mibale yango bayebi esali bango mpasi badévoile soit osalaki moninga no mwa trahison moko après asalini adévoile mpo mabala mosu papa maswaka auti ya kobala eleki na kimia mpo na nini kaka bana basi ngomba bala eleki na kimia vraiment pour le nini ça bana basi exaucer papa monoko abala awa kimia elobama même pas la elobama te kaka bana basi elakisi tozotambola malamu te tomitie na kati koza star elakisi te ke faut mema la vie na wana ya star ti na foyer po kotonga te na ndako koza star te pa mobali no koza star te suka star pa bafan fan nyonso pa komaka mobali na yo te sikoneti nde toaka na on a plus de 1000 contacts sikoyo so okomisi bafani wana nyonso mibali na yo salade donc tozalaka mpe na bato oyo asuki fan soki akoede yo aede yo étant fan mais ezala te ke po il faut combiner kaka ochange ne bamasolo moko boye mpo nesaka mabe donc yango nde ezosala ke moto abali olie ezala honneur bato bakoma otiela yango miniature mpo miniature oyo nde ebandi boye tozanga na babimisa ntina bakoko oyo batanga koya mpo baminiature ebando bakisama bandoko bakoti bana neti babarbini mongodi boye balela miniature ya mal la capricieuse de la presse batela bafani batelaka bafani wala barbini mongodi bazalaka bafani bachange statut te pour te boire Diego ayebisa biso ba fille sur internet. OK, merci beaucoup. To meki me ko clôturer na dossier oyo ya mamba libala Renate tout au fond banda boy pour Diego zo attaquer mingi. Bandeko banzi ekindika epanzanyo. Carmel Odia pas Malika pas Kingani à part Diego le mignon garçon étant qui est chroniqueur likambo ko lobela on parce que ba oba panze ki wana baza bandeko no bosala na bango salama okolo badini pone ki indika ne panza et ça l'a passé pourquoi parce que na la nazo temps Rolanda des interventions oyo bandeko basalaki intervention ya Carmel Odia na ya Kovo au mona ezaka ba intexera na ndwa Malika Mania tu vois et ça le passe comme on Carmel Odia zolo baké ba tune question obi Malika aba Malika wapi tu vois mais ça qui na sens orgueil to na sens ko nieka ko sa muninga so de ton ozo ko ignorer insistance ya Mania mais biso sto yebi ke Mania na Carmel Odia boye linzaka na musapi koyamba ba émission ko ganga na émission mais le lot de éviter sur il kamuni ba weleli directement zo ignorer muninga en pleine émission na YouTube loba
mokolo chana longola so longoli te kotikala wana même si tozongi to solola mais ignorance au salinga wana déjà mokili moni ba fan na ngana ba bonne chaîne na ba moni partout dans le monde ba moni ignorer nga sur le to ba mona ngana suna ya susubwe ya na ba na habité peut-être ba comment se comporter ndenge YouTube comme mima bango amoni actualité zate tout ça ndeli créer ba base ba mais plus créer ba base le loko moloba biso tozaki na baninga na mariage ya malika na komi ne kamel oyo azoboka ba jeton azoboka baninga ba jeton mais lelo ozolobaka azopréféré libala grâce temo ki ya malika omo teke eza eloko moko d'être de chez nous ozoboka ba jeton tobalaki azali kamuteke mobala alati so chemise olati ozobokela biso soyebi moto azobanda obwakela omo mais lelo ozoignore moninga mariage grâce temo epelaki ya tomona kamel oyo esika alobaki bon tu vas faire d'accord mais araki cité parmi bato babimana mobali ya grâce au monde ça veut dire au monde que poto des anaka na habité sur tout le basic quand toujours ba vie na YouTube tout se faire apparaître na YouTube quand on ba ba sila ba zoni mamoko parce qu'il indique que na souté moninga tonga bala bena na kwa na yasa mamna ndenge na bon attaquer moninga pas c'est binoni pas c'est l'année pour na temps sur mobile parce que ba principe yango c'est le cas de émission ou attaquer na sortie wana vraiment hier dans cette émission là ça n'a vraiment passé na ebete que le tout le mwana yango na s'exprimer beaucoup ça n'a vraiment passé Carmel Odia ni na moni na rayo na comportement ko vozo le bakeno na préféré na na Carmel na préférence na et ma préférence côté ma préférence comme ça ko changer afana na muto mokena muto esimbi ta changer ne maman biso to ebi comportement muto ta sur internet na bon pas ça bongo nga les jours la fin na buna Carmel double sim ba ni boy ça ça double sim internet ça muto muso na vie à côté so il Carmel au monde ga na lo ba na internet kana lo ba boy ka ba jeta ba na internet ba jeta ba boy au monde poni ni ba ça ba boy ça manya muto ma passe ne bo ko fu mukolo na bongo vraiment okota baka mobwe ya basi ozokota mpoani même si nous avons confrère à toutes nos questions il va nous répondre autour qui n'a préféré au confrère na Carmel autour de baninga mususu moura ayo kongo bien il a mal à moi ayo kongo bien fivette ayo kongo bien té pourquoi parce que à moi que tongi moko bon c'est bon voir na tonika c'est ma mariage kaka on a Mokib et Kirindika et Panzani tant que chroniqueuse parce que wana basala même sala oyo sala ka okopesa bango conseil ni en plus so koye bisabiso cause to aka ba Panzani te so koye ba cause eloko epanzi bango mbongo mibali toni et Kirindika c'est Panzana si c'est Panzana eloko sikate eloko sikate c'est Panzana oh ils ont quoi ba remixer pour dire ba panzana kala au moins déjà bateau ezaka au moins ata mobali so bomoni ba couple mombo ba bundi libanda yeba ki bolingo se sili ata so bazongani bazonga pona obota bana pour essayer côté incompréhension ba ofanda ka pona peut-être ceux qui ne libanda ba caprice bolingo na bonde sele ke ba bunda libanda obe ka bolingo ça ba irresponsable si quoi ça le quoi ekiri wana ba caprice ya obundisa oreliso mobali akomo bundisa libanda il faut ba keza caprice mabe il faut ça l'effort au changer pour ça soni na yo na ye ekiri ndike panzana kala au moins depuis ka atango makamuna ya ba période de grâce ndenge pelaka ekinga dalobaki yazaka hypocrite ya sala kaboy kasi depuis ba panzana yango wana tu sais que bazonga naka bon ebele bayoka na sute bazonga naka te baza ba hypocrite yango ngana linga ko vanda na bato bazaka véridique ekirindika balinga na te attendez misusu au mona tuni bango te c'est la famille te ba hypocrite balinga na te batonga naka baza pe ba complexé bango pe na ekinya na bazaka ba complexé loko bataka baza ba race presque tout baza bato bilongi mabe baza bato bilongi kitoko baza bato banzoto makasi baza bato do baza ba race nyonso sikondeza bongo eloko ngando abwaka ba maki so moyebi makasi ya mibali so ebimi ya makasi te ya basi nde kirindikeza do isifika moko apela soki erate kaka éclaché muto maîtriser mususu azate oyalandi on a privé après na suka
bien que basolo na privé okama ba voice esangani nde bayokana to tindana voilà c'est qu'on dit ça là bon et ça la base tout ça la ni tant ça c'est ba voice botinda le la mo ça ce qu'on ça la ni na kale ezalaki ngano to ko planifier pena to planifier plan mobo et to fito démarrer Diego to bengi pe Diego ndeza we mwana mère et akapona yo ebito la musa mais ya siko e koma ya rancune yango zo mona batu musu bazo kufa soki danger moko ekomeli yo te kokanisa te ke oyo wana ekomeli ye azalaki eloko te yo za spécial peut-être ekomeli ye mpo nzambe aza na besoin ateya yo mais lokwa biso toteyamaka te yango mo tolukaka barankine Carmel ata so aboyi malika elongola alliance atiaki ezokisa bolingwa mpanzu na grâce ekosala eloko te kovo attends lobi je préfère kingandi moko musu pas ko changer que je préfère kingandi po baza bongo nde baloba eka bongo déjà Mouravandi a étudié Carmel a étudié Mania a étudié siko Mania puisque là Moura na lobi te il y a ozelat et vous pouvez pas se regrouper parce que Mania ebake eza vidéo mo les questions le baki en tout cas bato ba bendinga mato il faut na zwa maturité il faut na tika baranki il faut na tika boy mais quelque part peut à favoriser ango au moins des actes ozo si bon il faut tout penser na ba moral et lelo musu muninga pa lobby le bata ba bin mungo de comprendre et théo et ça ma beto katata pour tous en besoin qui niezala après tout ba photo nyonso ba bazana ngo yekiri ba olongola na ba réseaux sociaux mariage outi olekaka mikolo moto asala tapage lokwa odiaza te tout nayebisi yo esengo oyo odi azalaki nango na flore sikoyo ntango aoloba bongo hypocrisie to vraiment scène te mpo ayeba ye te ke baobebana yango fo ozalaka na précision ya moninga oza na ye mpo nga akoki koregrete te mpo nasalaki esengo na fete ya ndeko na nga plus tard na change maloba mpo ebimisi nga mona irresponsable nayebi komiponela baninga te nayebi komiponela entourage te yango maturité c'est ça parce que neti ye ndenge azoloba bongo eza kaka bato baozwa mpe esengo azalaki nango moko mosusu bakokolele ye mpo biso nyonso eza na kati ya baréseaux sociaux ya la possibilité ya korécupere yango baoyo bazalaka bahypocrite botika nde hypocrisie po baaudio oyo bino bosololaka na privé bimaka mpo na nini bofinganaka na ccccc après na suka nango eza en sens te donc bango nyonso baza mikolo ne ya basi ne ya mibali basexe confondi nayebi te soki bango nyonso mpo bamisu babi kuna baa bapebe misu balesibienne mais lokwa kaka eza bapebe na balesibienne seke eza kaka toujours mwasi na mobali baa mikolo oyo amoniki aza makasi koleka akeka akale moninga babundi ti tungo tomona mpe video ya basona mpe tungo badiskitaka na babundaka c'est ça bitumba mpe esalaka bien bato mpena babundi nde ka vie blanchard aolobake mosaka so zakaria ifo babetana na makofi kuna likolo ya koswana babundana tozwa mpe video totala nani ya makasi en tout cas nazongela nano Diego le mignon garçon de la presse nayoki nde ndeko na biso concert nanga mokibi alobi apesi mpenza bavi na ye par rapport a makambo ekirindika ndenge epanzani sikonga lingi nayeba ekirindika bien sûr ke epanzani to epanzana cause ya kopanzana bango ekozani jusque là cause ezoyebana te mais ezala otutotu nazomona mpo na analyse nasali koseloigne ya mania tu vois kasi asalakaéloigné na ye nde yango mosala bango soki motema mpasi kolobake non nana tonga badute roi atangi nkombo te biso nyonso oyebi aloba na mania tu vois ça venait de bazalaka nga bayebi ke na nkiri ndenge bando tonga bango mania toloba bon cela na dit bien Diego c'est que na ekirindika baninga babala te pourtant grâce tembo abalaka likirindika mpe epanzanaka ebana na kopanzana libala grâce tembo parceque likolo nango mani abali ekirindika epanzani so seke bajouaka na jalousie balinga bazalaka ekiri bango so ozala ndenge moko abala te to ndenge po libala ya baninga yaka na bakombo ta balobaka esika basi baza ensemble mabe ezanga bozoba ezangaka te makambo ezangaka te en fait tokoloba mpe bongo parce que poani kaka soki moninga bali après comportement nene komobima ye mpe alinga mbala bato ye mpe hypocrite bakomoloba aza hypocrite tu vois esala vraiment mpasi komona boye
to batika sumi 4 euro bala mtia na kijoana baninga bazobala oli bo projet de muninga nde boseka na ba fête na bambondo ya bolata boseka ko ba programme bokomi après mal bo mofinga bango ce que je peux son obala ate ba yo finga yo peut-être obala peut-être ebité pour ce comportement na mtala ngo za bien ba obala nga parce que tout le monde ba photo zo bima zo beta ba tatouage mobile na loboko ce que ebité mobile ana zo beta tatouage ni na obala yo peu d'interrogation. Moi, on a beau changer comportement. Les lois sont hypocrites. Mais si la 2 à 3 ans passé, on a bien équipe, pour et ça la passe. Qui indique l'enda, mais l'indication de Bali, grâce à tous les mots. Ah, il n'y a pas de mobile, ah, ça la publicité mobile, bonaboui. Comment? L'enda. Ça veut dire que et ça là vraiment pas si comment on comporte pas bande qu'on a biso boy au lieu de éduquer masse au lieu de information sur l'actualité beaucoup mieux ça là le contraire il y a un moyen internet mais je me considère on a façon mon boy ok bah ça là bien ça on apprendre ça pendant la les ça là musa na les ça musa na oh tout ça là na ya moment tu micro to programmer ai mo ki na yamba yo so mo ki ba si je na yamba yo mo ki le kulo rakin o yete na forcer te parce que bango bi ke ne makamna na ngolo lo baso na kina ngo pa leke e bana mama explosion au salama mais yeba ki makambo lo balelo ay monsieur ça ils a gardé elle rate ndo la biso confrère na biso frère Stéma ina longo l'émission à ça na grand frère na biso digital grand frère biso digital à section musique elle a si le collé ba longo la on mona que retour ya mabe au mona mona Kofi retour na eza ba bien ba longo la mais so il est que émission ana même si ba solo la lelo ba solo la lobby mais konienga no nienga biso batuana et tikala nga gravé comme hypocrisie. Hypocrisie. Ok, na moni réalisateur au moins cinéma surtout au moins chité tout peut tenir le solo ya ba fille oyo hein peut-être to ba ka on annonce ba fille oyo ba comme ko sala ba pratique ya mabe to longa la fille à Dubaï dernièrement si je ne me trompe pas 2 semaines à 3 semaines passées ba fille moko ba kende ko garçon mais bon na capella garçon même on a capé la caisse à qui on se soulage ce que li ba porte-monnaie li ko na ba fi ba sali ba yibi porte-monnaie garçon son ngwe porte-monnaie ezalité le mec a simi mutu kana démarrer qui même pas 15 minutes ba fi ba yebi boma ya ko sakana te ba so kata bilamba mo bimbo kana biso ba ngala bloka bongo ba banda ko zo bango ba vidéo pour na yo emokib wana baba ndeko no basi pourquoi ba ko sa ba aksa bongo likolo le romo mkefi à peindre la dignité nae en plus à baby sa vie nae ceux qui to so mona biloko a bongo ezali parce que ba fi balingi ko en esprit en vie ba fi balingi bazala na nyonso o tango zo lukoza na nyonso wana osala nini pa na bino bozaka na nini tango po neti bonde ba komi bongo ba yibit siko so mutasumu kya kufa kakati loko ayibaki yangwana ba komi liboma po ba fille on po landela ba fille ba benga ki pa mobile omemi ngulu pa alisko likoloka ya lokoso mususu ya 1 kilo ngulu $10 ko somba ko somba yango ba fille penza ba fille ba bando sala ba potopoto ngai na mikate na poko ba sa munene na ebisio ba fille o babando sa ba galette manguba ba manyoko ba benga oni popcorn ba kenda wapi ba fille nyonso bakota kapela ba kota nyango ba fille nyonso bakota oyo ka olongba sosolo ko kilo nzonde muninga oteka na ye mwa mapa na ye azo ata mwa via lingi kaka na moya lali kabelo ebimate téléphone asike bimate coiffure nyonso soki ebimi fo azala nango lipapa nyonso fo azala nango sikoyo ntango ozwi wana osali kindumba wana kuta eza nango nzoto ayo moko ozobebisa likoya kindumba obakisi kimoyibi yango liboma fo ezwa yo ti comme conseil makambo ebele ya mabe conseil ezali bafille tozonga nanu bato tosalaka ata mwa bagalete nayebi te so bamashine yango ezalaka kaka tosala ata mwa bagalete tosala ata mwa baformation esthétique okangi mwa suki no ozwa mwa 20 mwa 30 totika nao makambo oteka nzoto
totika makambo ko envier totika makambo ko yiba pour mobile ana so piéger ba on peut fille ana déjà yibaka yango moni asale bon siko bo eza pas so pesi passe la famille. Merci beaucoup Mokib na écouter Diego le mignon garçon par rapport à Makambo les dossiers sur les ma fille ba yibi muta lesi bango 1 kilo ngulu 2 kilo ngulu na kapela melisi bango masanga likolo na ba yibi porte-monnaie après la réponse de Mokib ba sekisika fo ali ba fille bando la ba porte-monnaie ngai ba genda et en 2022 faire la même porte-monnaie ngai tout le monde a une réaction à fille on a donc mamutu quoi azo féliciter ba camarade ni on a so ba collègue ni musala moko ba gelia ba kaka abi bango quand même ba boye kufa kufa pauvre ba poni cop na bango yo c'est comme devant les bango on a pauvre vendre bango des missions voilà ça veut dire ils ont la partie ba film sous mais moi normal et ça bon ni chaud ni froid là il y a jeune pour te battre ceux qui to bala banane oh Mokib ba tunanga question wana ya ko question na pesa ba ya biso ba noko so moi petite na ata na ndenge mo te zo ko wana mais so ndinga kwa bolinga solo lenda awo to mona ba ndi ba bima wana pela kenane Tanzanie comme so Mokib ma Dubai ko mi Tanzanie ayene Tanzanie aye ba subela ba ke subela na Tanzanie ya Rwanda. Ok, bolingo solo za na mutema bolingo ko oya libanda za bolingo te tu vas pas noko biba ko bolingo ba basa bongo moi c'est yoro pembe lo Mokib so ndeki na veni ba ya ba banga fort na lata ka bongo ok ya sala ne cop na ninga bien sur mon salaire na fin du mois qui aboki moi 30 mois na Dubai ya ba blora sombeki alatine bien yo inko envier conseil na pesa ba fia bongo vraiment ça vraiment pas si mais si wana so na za liwa so on a liwa parce que ko bela ko mikata na bongo ko sala makambo papa na mbasala yo moko so na miso batu bongo déjà ko mi plus que liboma yo moko mi jamisa image aneza somo et ça vraiment pas si le ballon Mokib ba piège qui pour de wana beke non na ko sacrifice na nga bia maboko milayo a pesa nga fi le koso ba fi basala $1 kilo $10 $10 il y a ba film sous ba se respectera chez on peut dans sous crédit lu même bon on est dans la passe quand ba gala tout seka oh ba poyota ngayo alors même $5 na tini tamsu il y a un mois tamsu à ce milieu on a la ligne là pour mbali à respecter et respect ça fait ma passe. Ok, en tout cas, réalisateur, on peut s'en attendre le fils qui est à 2-3 minutes. Dans le Belali Kambo, on a côté quand il est inaperçu. La vidéo montre tout côté les films à confiter mais à zombie misaban course donc à d'autres termes à poli vivante. Un mot qui beaucoup le baron de on peut s'appeler quand il le consort soit ba jalousie mais qu'il est malade toni. Papa monte to maman mo akola mukana tongo abebisa nzoto mwana ye. Ezalaka biloko tokota yango ebebisa biso akotisa nini to bandeko baotala biso bato biso toluka baya na vie na biso wana bazala bato andengeni siko so oza en réponse yo moko komibongisela avant kutu mutu atinda yo seule richesse oyo nzambe apesaka mwasi apa akozala mayele eyaka yango te siko so obebisi yango okomi lilingi ya pamba o maestro Fabregas ayemba ato te maquillage yebisanga o memela mobile no nini po esi yo bebisi nyonso okotisi malchance okotisi malédiction okotisi infection okotisi nyonso opesa mobile noni nyonso eza ya kobeba patience na vie eleki nyonso maîtrise de soi eleki nyonso koyeba pe ko supporter ba période eleki nyonso peut-être ozoleka na stade wana pozwa formation et ozwa mbongo oyo bakosalela ngo yo olingi kaka mbongo mo ya facilité moto wana azopesa na facilité ye azwaka ngo na difficulté faut se poser ba question azopesa na facilité mpo na nini question na biso totuna yango te toyebi kaka nde na okeboye mutu na ngai yeso na kekuna so mukeza fe ya ngana na camarade abongo Mokib ngape na yeba so na kepa na so muke fe siko asala wapi oka fe na facilité wana so eza muke c'est-à-dire apia que plus que wana siko zala siko na litoi ya mabe po ya kutana nde nanga yango akuta abeta poto na litoi yoka facilement po mwasi ayokaka mwasi kolembana ezaka litoi yango emona ba bon parler bazana basi ebele ata aza na eloko te
mwasi ozoyoka mpona nini nyonso so moninga yeli okaka nasombaki boye yo landi nasombaki boye yango omona bato bakomi kopola bongo ti mwasi mwana moke liboma mwasi kitoko na likolo aza bien donc yo oza double koto bien koto obeba ti ozotambola bongo biti na yo ezalaka koto sikoyo esi obebisi S'il fallait aussi qui bon moi signe ça et s'il Diego le meilleur garçon de la presse au Kolobani na CG au moins moi ce a confité mais azo pola azo bimisa bankusu ba puis na sexe na ya moi so Kolobani ba retomber en route ba retomber vie bozo wa vie kolinga mibala bato pa pesa ba mbongo ba retomber en wana so na bité pour YouTube pa kanga so ba balancer ba image ba ndeko mbo tala biso vraiment et ça vraiment passe comment na moto a vivre mais a d'ailleurs kufa déjà tu vois banoko ke ba moi so continuer na chambre bo ngani ngara mundi okangama nzoka da pola na déjà yo kotaka na libulu mowe tellement top la vie jeunesse vraiment na habité to bangara nzambe to bangara nzambe parce que comme na mokili osumi otanda on pena boye okoningo vivre na mokili osuté to banga vraiment nzambe bandeko bolanda biso et de to sera boye ça biso passi ya to ya la ngoto partager oza otali mission oza na ndeko oza ndeko pembeni oza na cousine oza na leki benda vraiment matoi convier eza nango na sukate ba fille ba mana bango pona iPhone 6 les to na 13 ba monter de 14 c'est que ba no bimaka na balité so ko mobali ope so bali la ligne nzoto okomi na ora pamba wa bongo elo nga na lo ba pena minute parce qu'il peut ça vraiment passe. En tout cas, aux gens raison Diego le mignon garçon, ils ont ça passe. Là, quand on aurait aussi cette image ou vidéo, on a été na Monica ya pamba nzoto ça ninga malili ceux qui ont monté télémi. Moi si à kufina nté mais ici a bandi déjà kopola parce que nous on se monta kufia poli yé azala ngo déjà nzoto ya kibo moi si to comme na suka emokibe mo bamboti ba o ba balinga kayo ba yo so ko pesa. Merci beaucoup Nabiyo Moko Aurélie Vangu, merci aussi à Diego Mignon, merci à GM Pro, merci aussi à Barbine Mungodi, la fille qui dérange à la presse, merci à notre caméraman Fabrice Mani, merci à toi, merci aussi à sénateur Lutete Bino Oyobotombe na vidéo Nabiso aussi, c'est pour la première fois au s'abonner vraiment et ça Kitoko, Bobo Sanapete ko s'abonner na MOCube officiel télévision qu'on a payé il y a bien et ça la rakaka. Merci beaucoup. Maman Fifi la douceur Bundesliga, maman sociale Mbote Nayo, Mbote à mon vieux Emmanuel de Berlin, l'Allemagne, on a quatre parlement Bundestag, maman Mimi Moufankolo, Mimi de Miki, la maman de Gracia, Bermi et Christian et Popo, tant on a tindé le lien au s'abonner, et ça pour encourager Bisso, Missale qui n'aura bien. Vraiment, je pense que tout le monde a parce que les Anda Kuna Bisso. Les Anda Kuna Yo, on a de temps à autre, on a un mot qui toujours na JK Télé News. Diego le mignon garçon de la presse, monde de la fin monde de la fin par rapport à l'émission de merci pour l'invitation. Vraiment, Nabi qui est émission et la nama partout dans le monde parce que nous avons déjà vraiment appel tant dans les cas une fois. Merci na MOCube parce que vous avez qui wana au PC un peu ba idée tant aux loba tellement bien. Merci na Fabrice Azana c'est ma caméra, PC merci na Jean Pro l'homme selon mon cœur. Pourquoi pas Barbine, il va qui wana c'est ma caméra. Na PC un grand merci na maman Mboyo toujours. Pourquoi pas maman Nelka. Félicitations vraiment na maman Lina Mboyo to balisa qui wana tout ça qui wana to bina ki kamulangu. Merci vraiment na Marshal Souvé, on va la poto, on va la pembe États-Unis quoi na zila retour na. C'est un peu ça, merci. Merci beaucoup MOCube pour l'assistance na yo pe na temps na yo disposer qui une émission na Yambayo. Merci beaucoup na yo pe Diego le mignon garçon de la presse. En tout cas merci beaucoup. Merci aussi à JM Pro assistance na yo. Barbie Nongondi la dérangeuse de la presse. Merci beaucoup na yo pour l'assistance sans oublier Fabrice Mande. Wazaki sima la caméra la caméraman a soi Gabi aya kapenda musala ko filmer netika qui des bureaux. Joyeux anniversaire d'avance. Fabrice Mande Balobi, le caméraman de la chaîne. Balobi, il a fêté anniversaire le 6 juin. Eza Koinda, Eza Kobeba. Joyeux anniversaire à Fabrice Mande. La petite moto
na yemoko Judith Kalanga mwasi atika pembe na défaut pourquoi pas à toi notre papa d'Elvis El Sasero molandi munene ya Jika Télé News maman Odi Kitumba bambote ebele bisika bozali Clarisse Vango de London City ma tante chérie o alingaka mi ba conseil na et ça la peke Aurélie Vango azala kaka ndenge tozozala d'ici là portez-vous bien et restez branchés et à la prochaine.